On va rentrer, avant de rentrer dans la régie, et va qu'à l'obanane topé, mais puis on va reprendre. Alors, question est claire, je pense qu'il y a un robanda au rappelé. Très bien, allez. Nazo bande na uya suka. Le bike mukunza, le bisokola maboko, ya le bitoko sokola maboko na nini. Omoni, il ne faut pas qu'on conduire na baïonnette. Il ne faut pas qu'on conduire na mensonge, na montage. Vous êtes connus pour ça. Ou la kisaki photo ya caméra. Na mbet hôpital. Que caméra za malade. Au cours de l'hôpital wana. Na koye na yoba ipise puisque batu bakangami kuna. Et lo kwa neza mutu ya mutu bache. Ezali ya mutu mususu. Photoshop. Ah. Ndo ya saleli ba émission belé sur caméra. Mais à quoi c'est biso hôpital caméra ezali po yeba montage. Bon tu ko sala montage na changu. Ezo sala passe na mawa. Le but que le niveau na yo au cas où ya wote. Donc c'est-à-dire que bino bozali kolo. Sango azoro beli kolo ko sokola maboko. Kabila leki na changu. Babosani ke confinement ezali. Bakamati batu na bango ya FCC ndenge ba mensena 5000 boke ndiko telema na chango lera koleka bobeta maboko tolendi onante montage na bino yeba basali ya kamera mais kolongwa kokoma chango aleki lingwa lete aleki kasabubu te aleki matete te bamuna kiete po bobeta maboko aleki njili te po bobeta maboko sima ya kwa Tamsu so de moto ezate le long ya nzela akangami nde na embouteillage akuna s'il vous plaît c'est-à-dire que koleka Pascal a kominjili ta l'équipe boité kuna ba mona ki était montage na bino e yebani na mboko menga na zo tuna ye le rwana confinement o bino bolobi que bato babi maté balata masque bato bazala plus de 20 té bato bazala plus de combien so côté bato na masaki na masque bino il faut bosamba bon mon peuple congolais le col ya lobité. Il y a biloko vous allez kusala lukuta après la télévision bofandi boso sala propagande batala bus ya renaissance na quoi non ndazo comme na bon c'est comme na bis ça dire que na uti ko yebisa yo il faut sala ka bango soni les basolo biloko mbongo Kabila Joseph Faïna nous et kambo ezali ya gestion bilan uti ko loba abandi na 97 ngapi na zoba na 97 sango soki bato bayeba ka Mobutu alenga kenite je vous dis vous aurez regretté Mobutu soki azalaki vivant de toke kozoye même bemene ko ya Tshisekedi vous écoute s'il vous plaît OK je vous dis sincèrement Tshisekedi vous écoute même Etienne Azoyoka yo Etienne Azoloba wana l'air baye ba relégué batindi na mboka batindi ke poneni so plus qu'à protester kinini na kolobao ça dit que ezo sala passe na mawa bato FCC bakanisi que bakobande kokosa bato denge bazai kokosa mais na ko bisende ko Jean-Marie tout ça maintenant au courant de beaucoup de choses ça vous échappe l'air baye le 97 carton un peu des acquis $10 et $30, ram $10. Mobutu atiki bongo. Pardon? Carton y a un piodi, ils ont $30. Mobutu atiki. Avec le peuple qui souffrait, mon na zone ba que carton un peu des acquis $30. Mais vous savez que le bangana fan. S'il vous plaît. Oui, continuez. Mobutu a laissé la misère ici. Tout ça là qui n'a pas groupe électrogène. Régis de ça qui n'a problème. L'air ba commis na place, ba qui le colla libérateur. Sango peuple congolais Zolande va libérer Bissona Nini. Au contraire, va yeko bebisa muke Mobutu atikaki. Et loko ezo sala bango ezali ya misu makasi, loko déjà basuba commune eto, moyen basa les élites, basa ko se défendre sur des choses dénayant. Bakutaki miba. Bakutije kamine. Il texte Afrique ezali ko sala.
Si dirigeant Maluku ezali ko sel. Ba kutaki ba kilomoto. Oui, avec quel budget? Attends. C'est ça le budget à Zahir. Non, mais donnez juste un chiffre. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, je l'aide parce qu'apparemment il parle dans le néant. Laissez-les. Ne parle pas dans le néant. Le budget du Zahir en 97 c'était combien? S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Calmez-vous, s'il vous plaît. Et les impayements, combien? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Continuez. Sango, peuple congolais à Zolande. Tout ce qui n'a pas société, et belé na katiamboko. Auto solo banayo, mi ba ikufa. Basali ya bango, ya diamant. Sérieusement, M. Joseph Kabila, a yépo na kubongis. Yo okuti société, et ça qu'on produit diamant, au lieu de soutenir yango, ozo sela mi balé. Société parallèle. Ozo sela mi balé pourquoi? Je camine mêmement. Tous en a sept Congo Ezalia. Mais c'est Joseph Kabila, ça c'est les sept Congo, et ça côté Maluku. Comment on est? Ah, c'est pas ça comme ça. Mais pourquoi tu es pressé? Non, parce que ce sont les hallucinations. Tokomi na suka, bo gagner temps, tokomi na suka. Après ça comment société? Tokomi na suka. Tokomi na suka, eri yangoyo, tokomi na suka. Papa. Qu'il continue. Je vais le recadrer après. OK. Ah, otozoro banayo, il texte africain ça cachoté. Ah, otozoro banayo si diriger à Maluku, c'est l'été basali ya bangu si diriger ya Maluku. C'est-à-dire que biloko nyos va monter biloko parallèle. Économie ya mboka ekufa. Na ko tuna ye. Asala ki propagande mingi ya 5 chantier. Mama yemu yango. Ngalie bezalia. Kinoise zawa. Cinquantenaire pesali. Cinquantenaire za bango. Kamata kitambo. Omeza na matete. Kamata sana. Kamata mere mfa ngaba. Osalini. Non se kufa. Non, je parle. Olobia mingi. Tokei. Tokomi na suka tokei. Ah. Tokomi na suka. Monsieur Zili, tokei loba na yo zala ngonga loba. Sango façon c'est l'émission les lois ça somme na salini mais na ko yebisa na salini yoka na ko na salini avec alobi longola na malo alobi mi mais na pesi ozoloba yondo mtozoloba na ozomba na ke kata to na lobi kata te lobande totika makambo ba question la ba réponse est-ce que beaucoup te ngate na loba totikio s'il vous plaît totikio kende sango ne sa ko yebisa yoko Kabila sali ata école stade zolo bwana eza financement ya bad pays que dirigé par qui? Dans un coloba ya eza binote tika okanisa ke toke ba makamte Banque mondiale appelle ça bambongo combien de fois pour na yinga combien de fois pour na rigide zo ndum bazolia banzelo yo zomo ne za ba financement extérieur 5 chantiers 6 milliards osolo pour l'armée ngana finga karmete ukuselu kutete bobomseka ngokolo bobomseka kamubutu bobomseka lufungulu kota kuna famille mi balise na kamo chambrette. Qu'est-ce que la colère de Dieu va s'abattre sur vous, va s'abattre sur vous. Bazanga mawa bang mondial appelle ça mongo balé bobong sakuran balé bobong sata régime des eaux balé bosokola maboko coronavirus na quartier tozana maite tokosokola maboko na zelo tokosokola maboko na zelo sokola maboko